Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mbote mingi na bina situ ba bolinga ka Maman Eliane Nitou. Na pesi no ba mbote ba ebwe habari zenu mavimpi. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Tout va bien. Zambe ya mawazo ba telabiso kimia eza na kati ya libote bongo bino na côté na bino kuna ndenge nini. Ndena ba toujours que kolala kolamuka ezali habitude de teta nzamba pesi yo mpe mabomo ina koyeba kumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que vi oyo eza ya biso te. Ndena ba toujours que liwa na bomo ezaka na maboko ya nzambe kasi eza na liwa mususu eutaka pa ya nzambe te. Liwa mususu eutaka pa ya batu ya mokili euche pa epa ya nzambe te me euche pa batu mokili. Ndeko so zamba no liboso kutana na nga na kosenga na yo o s'abonner na Eliane Nitou TV. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso oyo. Awa na Eliane Nitou TV tolobaka makambo ebele surtout tozaka basé sur le mariage, sur la famille, du vrai, du vécu du quotidien. Yango nde tosolaka mingi a na kati ya chaîne na biso soki o s'abonner awa vraiment okozala dessus te pour se poser un besoin ya kotala ba émission culinaire, ba émission ya bilubu okokuta ngo toujours awa na Eliane Nitou TV ba émission ya bilubu ezalaka, ba conseil ezalaka, masolo ezalaka, ba télé réalité pe ezalaka. Na tongo ya lelo na ye ko solo na bino mwa mukie na likambo oyo etali libala oyo to bengi ke mwasi na mobali oyo basi bakabwani to bengi bango ba ex. Soko zaki na mobali na bozaki na mobali to zaki ba copain copine to bozaki ba marié to nso bosi bokabwani bokomi kaka ex la kiseke loko yo ese leka déjà. Soki yaki bolingo ezalaki ese sila nango soki tokabwani ekomi tokomi ba ex. Alors problème moko esalami na kati ya mboka na biso Congo likambo na ex lobi na butu na vandeki ka boye batindelinga ba video ya couple moko boye oyo basili kotika biso oyo batiki biso eloko ebomisi bango ezali nini ezali zuwa motu esali ke bomoi na bango ezonga epai oyo eutaki nazaki na butu ndenge ezalaka kaka na vandi na ngai na telefone na ngai na maboko namoni ndeko moko atindeli ngai pe ndeko yango pe nayebi na pesi mbote atindeli ngai video apesi ngai na bonjour maman na ta telefone na ngai yango oyo na taela bino na ndenge oyo tosololaki bosabone ma suivre na Eliane Nitou TV. Alors ndeko apesi ngai mbote bonjour maman loko avanda na bamba moko babaka anglais alobi
Personne nous conseille, please. Lisolo oyo, eza lisolo ya pasi. Maman, personne nous conseille. Ok. Chacha d'or, na pesi mbote, mingi, esika ozali. Boyo kana lisolo oye, atinde lingai, bolanda. Na kochela bino video ete po ba video eza ya mabe. Awa tozana kati ya YouTube. Tozana kata moko tozomona tala mbinga ya tata. Papa babandoko passer rapport na mwasi na ya ndako bazana 4 bana. Alors subitement téléphone ya papa isonaki, papa ayambi téléphone kaka ndinga zaina tenia Adam na Eva nde mwasi ayoki voya mbanda na kanda wana mwasi alongwe na mbetu akei mbangu na chambre na pardon na salon akei ko kamata mbeli ya fumbwa tango azwi mbeli ya fumbwa koti na na chambre azwi akati mobali sexe mobali pe susu na douleur wana yepe susu na kanda mobali pe susu akamati mbeli wana kaka ya fumbwa wana a papi mwasi na elongi alors bango mibale bakufi sur place batiki 4 bana. Voilà comment bolingo esika zo mimela biso. Soki oyebi ko sala choix te yeba ke okei ko organiser combat. Oyo boko bunda yo na mwasi ne boko bomana. Tala ba minga batata boye ba ke juste pona makambo bazuwa ya pamba bandeko na ngai. Alors bandeko bo uchi ko yoka wana bino moko tangu na yoka kyango na komeli ndeko atindela kingai. Na tu nienga abi esalami ndenge nini ezapi abizali ex ya mobali mwasi a remarqué que mobali na yasolaka mingi na ex na vraiment ba image eza somo donc ndena loba na bino boye naza na ba image yango mais biloko boye moya ko tshonga na YouTube ezala raté bato bazaka na bango na ba TikTok kuna elekaka mais na YouTube awa biloko boye ba tshaka yango te. Eza rapona koloba ke bandeko soki boza na kati ya bolingo mwasi na mobali et que bosi bokabwane yo mobali ya libala okobenga susu mwasi bokabwane ki na epona nini oyo azali ex na yo pourquoi okobenga kaye yo mwasi ya libala pourquoi okobenga ex na yo obosi bokabwana soki bozaki na bolingo eke bolingana ki bolingo ezaki kitoko bolingo ezalaki malamu ifaki bokabwana te soki bokabwana ki parce que boyokana kite yango na bosaki nini bokabwanaki alors tant bosi bokabwani oyo azwi nzela na ye na gauche oyo azwi nzela na ye na droite a refaire vie soki moto na moto a refaire vie na ye elakisi ki esika moninga kei tika ye kimia kobanda kotungisi te parce que motema ezali mosuni eza libende te tota na service traiteur la providence tota na publicité parce que ngawa bino mameli ani tunasaka musala na ngai service traiteur la providence soki oza na posa ko sala libala na yo libala mwana olingeleka kitoko ko hésiter te zo maman ili ani tu pe oko regretter te tota na service traiteur après tozonga na kati ya lisolo na biso. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Soki moi
mwasi na mobali bozaki na bolingo et que bokabwani déjà bokoki kobenganaka lisusu te. Likambo esalami awa esalami boye. Mama mwasi oyo a remarqué que mobali na ye asololaka mingi na mwasi baboyanaka na ye oyo tobingi ex. Babande ko solola mingi. Soko ateli telefone na mobali na ye amonaka toujours basolaka na ex na ye, basolaka na ex na ye, basolaka na ex na ye. Motema ezeli musuneze bende te. Soko zuwa ekoti na motema. Tango ayoki zuwa komona ki mwasi na mobali oyo basi bakabwana. Mobali azalaka ya ye, aza susu ya ye te. Mobali akoma ya ngai. Kasi pona nini basololaka tuluta. Masolo nini oyo bango mibale basololaka. Mwasi abeki kosola na mobali na ye atalisa. Masolo nini yo sololaka na mutu oyo bokabwana na ye. Na remarqué na telefone na yo. Bozaka tout le temps na masolo. Bosololaka tout le temps bosololaka nini. Mwasi akoti zuwa bandi koyoka zuwa. Bandi koyoka zuwa. Bandi koyoka zuwa. Yao bala baka penza ko. Zuwa ya bolingo ebomaka. Zuwa ya bolingo ebomaka. Bizaleli oyo kalezaka na mindele. Mekota pe na biso batu mundu. E puis likamango esalami wapi. Na mboka na biso Kongo na Kinshasa. E pa likambo oyo esalami. Boyo ka sous explication. Ponga na continue. Pakati ya morke. Hey, so mwana na kisabini ezate. Tozana kati ya morke. Tozana kati ya morke tozomona tala mbinga ya tata. Papa bandoko passer rapport na mwasi na yandaku bazana 4 bana. Alors subitement téléphone ya papa isonaki, papa ayambi téléphone kaka ndenge azali na tenir Adam na Eva nde mwasi ayoki voya mbanda na kanda wana mwasi alongwe na mbetu akei mbangu na chambre pardon na salon akei kokamata mbeli ya fumbwa tango azwi mbeli ya fumbwa koti na na chambre azwi akati mobali sexe mobali pe susu na douleur wana yepe susu na kanda mobali pe susu akamati mbeli wana kaka ya fumbwa wana papi mwasi na elongi alors bango mibale bakufi sur place batiki 4 bana. Voilà comment bolingo esika zo mimela biso. Soki oyebi ko sala choix te yeba ke okei ko organiser combat. Oyo boko bunda yo na mwasi ne boko bomana. Tala ba minga batata boye bakeye juste pona makambo bazuwa ya pamba bandeko na ngai. Na ebisi bino image oyo kotala yango kokoka te. Kotala image oyo kokoka te boyebi. Eloko oyo babengi kosengisa nzoto yango nde babengaka l'amour bolingo ya mwasi na mobali ezali kosengisa nzoto ya mwasi na mobali mwasi apesaka mobali sentiment mobali apesaka mwasi sentiment bolingo koti makasi yango wana ezalake soki moko atrompe moninga mosusu akokaka te yango ezalake mona mobali soki mobali atrompe mwasi mwasi akokaka te. Motema esalaka pasi. Motema ezo vibre ezo sala pasi. Pourquoi? Parce que azoko imagine bi donc nenga nek to salaka. Nenga salaka nga. Nenga ambosa nga. Nenga pesa nga bizu. Nenga lobelanga maloba bolingo. Nenga lelanga la matoi. Donc kuna pa zo sala ngo ndenge wana. Yango nde loko to bengaka jalousie. Na kati ya bolingo ya kimwasi na mobali. Ezalaka mingi. Basé ya sexe. Sexe. Yango nde tiaka mwasi zuwa. Mobali memema. Soki mwasi na ye. Ameki kozwa nzoto apesi na mobali mususu. Zuwa ezalaka ndenge moko. Zuwa ya makasi. Na ya muke ezalaka te. Nyoso tobengaka yango zuwa. Nyoso eza zuwa. Ya muke ezalaka te. Ozu ezalaka ya muke te. Zuwa ezalaka makasi bandeko na ngai. Tala que en pleine action, batu bazana teni ya Adam na Eve. Hein? Bazo emanzembo ya fali. Zela nanu kobanda service te tango eza molai putu nyonso ya lelo love okobomanga pamba chérie
Tango débarqué na liputa quelle aisance. Wano bomi nga Bato bako sengisa nzoto flèche ya le ne retour tant bato bako sengisa nzoto na moma wana basi bakei molimo emati nzoto etikali molimo eke deja sikoyo telefone kuna ngra bato bazosala bisengo na bango ya mokili ngra ha na curiosité wana mwasi atala boye elongi ya nani ya mwasi ya kala oyo abandaka kosangisa nzoto na mobali na ye na moma wana zu emati susu makasi yaki moma moko mal choisi mama atelemi akoti na cuisine azwi mbeli ya mfumbwa kaka nde papa alobi bandeko naza na baimage awo image naza nango na telefone na ngai awo moto atindelinga yango chacha d'or abi mama alobela nano awa image ezawa mwasi alongwe kuna aye azwi kaka concombre ya mobali bomoni zu esalisa zu wana kanda eza biloko moko mabe zuwa kanda ebilo osenga pena nzambe longola ngai kanda longola nga zuwa ebiloko mabe na kati ya être humain mwasi alongwe kuna mobali ayebaki ide ya mwasi te ndenge mwasi atelemaki wana mwasi atelemaki na cuisine aya tomboli concombre alobi concombre oyo yango nde mwasi wana aza kobenga mpo akoluka concombre na kata yango nano na moma wana zu emataki makasi ayebaki baretombe te ayebaki te ke ndenge nazokata eloko oyo mobali oyo akokufa ayebaki yango te zu etindaki kata concombre mwasi ake azuka mbeli ya mfumo akati concombre mobali pa atali ya yo kata nga concombre nakokufa ngai moko te ye pa zumbeli pa abeti na mwasi nde boye bakufi bango mibale concombre yango mpe kendaka te ekei concombre ekei ekozonga lisusu te eke libela siko sa mère de trouble oyo mwasi oyo ex atikali na po wana na motema ne po akolobaki mobali ya bato wana akufaka mpo na nini mpo na ngai nabengaka mwasi bandeko soki bozeki na libala na mutu na mobali eke bokabwani soki mwasi mobali wana azwi mwasi mosusu mpona baengagement mosusu yo mpe zwa ya yo kende kosangaje kote mosusu boni oza lokola mbwa boye mbwa azaka soki alie biloko asanzi alie lisusu pourkoi olingi kozala mbwa aliaka biloko asanzi alie mama mobali aza na mwasi oyebiki aza deja na mwasi na ye likambo nini kobenga kotula tala sikoyo mwana mobali ya bato ake na se ya mabele mais yo se mère de trouble otikali na mokili bana 4 nani akobokola bango et puis bana batikali na mauvais souvenir ya koloba ke papa na biso na mama na biso bakufa mokolo moko na accident te mais pona zuwa mama na biso akataka concombre ya papa chubi mama mbeli bakufi bango surtout bakei bozomona niveau zuwa oyo bandeko na kanda etambolaka de père hein? La jalousie et la colère bazaka frère na sœur bazaka to ba jumelle la jalousie la colère c'est des sœurs jumelles ba sœurs jumelles batambolaka ensemble na yango ndeko yo moko pa yozali na conscience bibembe mibale elali na kati ya morgue ozoyeba ke coup de fil nanga moto esali ke bato basala nini baboma na bakufa olingi basala yo te kosala moninga te soki bosi bokabwani na moto omoni ke moto wana azwi nzela na ye akei na ye tika ya kende na ye yo mpe zwa nzela na yo kende na yo me ya kobengaka tala
ba coup de fil na yo et pas y memi ba parents ya baninga ndeko koyoka ngai ko sala ndenge mama oyo asali te akotisi liwana ndako ya bato so bozana mobali bokabwane Bible pe lobaki batemba leso bayoka te batambola nzela mote so bokabwane soki yo ozobenga la kisi ke yo koto tikale ozo souffrir yango ozobenga parce que moi c'est atalaki que non bo solo la kaminga zami ka ba appel entrant donc yo muto benga ka mingi yo ndo benga ka mingi yo mwasi oyo benga ka mobali wana mingi obenga ka mingi bomoni kanda ya muto pa ezalaka surtout kanda ya bolingo ezalaka ke mwasi azomona ke he oyanga kankambo oyanga bolingo nalukaki na zwi oyanga plaisir à love mon bébé mon gars du cœur bilokasaka tosala zuwa na bolingo po anini aka bote yokanisi soki mwasi ana mobali atelemaka te ayokana zuwa te po ayebika telemaka na ye te soki na couple mobali atelemaka te mwasi akosala na ye zuwa moko te po ayebi ke eloko esalaka ayelelisa ngai oyo esalaka nango te awosala ne jalousie moko te awosala jalousie te wakayosala no zuwa te zuwa ya nini ngai na moto abazuwa te lokuta ayebi ke eloko wana esalaka te mais du moment ke mobali atelemaka mobali oyo asaka bolingo na mwasi na ye oyo akolobake nasaka zuwa te lokuta akosi. Donc, moi c'est dans mon bali. Ce qui mobali a telemaka, moi ça kosala zuwa po ayebi que nenga sala kanga. Asala rape kuna ndenge wana. Yango nde bomaka biso bato. Bandeko. Oli ba sala ote kosa moninga ti. So bosubo kabwana mutu bokabwani. Oya benga kazongela kayende wana posa na esila te. Oya kenda vandi charisme. Ye wana nde penza boya kalibela. Wana za mbwate ali asanza me wazonga kazonga ka lokola mama oyo kozonga la papa oyo akotili wana ndako ya bato sikoyo bana 4 bandeko nanga batikeli ba orphelin kaka boye bana batikeli ba orphelin liwa mabe o liwa malamu te liwe bongata mutabeli mutakufata na accident. Mais liwaya modèle oyo maman kati tiens et que papa pe bien pour mon bala ebaki ka kufa ebaki na obika te modèle mbele kati nga liwa atali abiyo po tika na mukite yo pale bon on a lola sopi baki okutana ta onzamba osambisa bango moi ça se défendre baki non papa nga eza zuwa mtese na nini na bo mama na yo ye pa ko ba papa nga la mona ki lo pa chubi nga mbeli na lobite na kokufa ole na kufa yatika na mukili azo mobali mususu abanda ko savre na mobali mususu na mona ka biso mbeto sa nini tozonga omboka wayo waza amateur koyoka ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalo saku muna nzamba anube shene bana betu bons boka matabi popo na bino sambela kanzambe alongola yo motema ya kanda. Sambela kanzambe alongola yo motema ya zuwa. Sambela kanzambe alongola yo motema ya ene. Biloko wana ya biloko mabe ya ngonde tinda ka mutasa nini aboma moninga. Bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06
15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.